Tusame. Entsamu zange mfumu wetu Yesu Kristo, yo zola kwangeta tanzambi wasi, yo ntwadi wangeta mwanda wa velela, bika kwa masikilanga mnaito tuka ya kwa yelembu. Se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana petata mulimo santo. Lelo tozali na mukolo na inga. Oyo tozali na date ya le 31 août l'an 2025. Tongo tozalaki na carnaval. Tina na carnaval na biso mbotama ya tata Molimo Santo, Papa Simon Kimbangu. Molimo Santo yenga to yebi biso nyonso ete ezali oyo mokolo tata Nzambe na mikolo mitoba ndenge asalaki musala na ye. Mokolo ya sambo yango nde apemaki ye moko tata Nzambe asengi biso yango ete biso tozongisaka yango na matondi epai na ye moko Yawe mokeli ya mokili. Tezali nde mokolo oyo tokolelaka pa tata Nzambe na kati na mabondeli meko sanzola ye na banzembo. Toyeki ba programme nyonso oyo eleki awa banda na banzembo mabondeli pe oyo euti na mukanda ya tata Nzambe. Yenga oyo ya moto pesa maloba oyo euti epa ya ye moko tata Molimo Santo, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Biso banda ebandila musala na ye o abengami mwana tata Simon Kimbangu. Liloba o yeuti pai na ye mei yango nde tokolanda. Tokokota na biso na makambo nyonso ndenge bauti kote ya biso na tata Pasteur. Kasi yambo toyoka nanu o yeuti epo ya tata Mokonzi Abule oye kosala eke biso bana na ye oyo toye na ntina ya lokutakano banda tokotaki na le 16 août kilo lelo tozali kozela liloba oyo tata Mokonzi Abule Papa Simon Kimbangu Kiangani akopesa biso yango tosengi ba ndeko na biso na cabinet oyo abongisami kwete aleka awa pesa biso programme simande tokokota na matei na biso ya mokolo na lelo. Na kombo ya tata ya mwana pe Molimo Santo, Papa merci pona maloba toye na lotomo ya bapapa pona ko annoncer officiellement début ya lokutakano oyo tata Mokonzi Abule sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani a convoqué
awa na nkamba Yerusalemu ya sika. Programme ezali boye. Lobby lundi le 1er septembre 2025 nde bofongoli ya Lukutakano epa ya tata mokonzi Abule, mokonzi Lingomba, papa Simon Kimbangu Kiangani. 8 heures ezali mise en place terminée. 8 heures kino na ba 8 heures eto 9h15 nde entrée ya ba participants. 9h20 nde entrée ya ba membre ya commission. 9h30 entrée ya tata mokonzi Abule pe mokonzi Lingomba. Na bongo poete to respecter l'heure nde na libondeli ya lobby lundi pe ya mardi prédication proprement dite ekozala te. Motei ya kotanga kaka psaume pe apese libondeli ya tata na biso azali na likolo pe toleki na ba programme mosusu na lombango nyonso. Kuna libanda tango tokobima nsima ya honneur ndenge papa Songi Nzila salaka soki mokolo wana ba programme ezali ebele nde biso nyonso tokotya ntsinsani kaka mbala moko na batata na ba mama na sane biso nyonso pona ko permettre ba participants bakene komibongisa komela mwati pona kozonga kokota na temple pona Lukutakano. Disposition matérielle. C'est mayonnaire ya tata mokonzi Abule libanda, ba président délégué des collèges, ba représentants provinciaux, ba directeur pe ba président généraux ya ba mouvement association service group, ba koleka na cabinet pour na ko retirer ba macaron pe ba mikandato farde na ba papier bic pour na ko pesa na ba participants malamu ba formalité nyonso wana esela lelo de façon que lobby kokoso ezala te bobele baye bazali na macaron pe bazali na biloko totangi nde bakokota na surveillance ya ba service spécialisé ya Lingomba. Donc ba président généraux, ba directeur généraux ya ba mouvement association service group, ba président délégué des collèges exécutifs pe ba pasteur provinciaux sima ya honneur libanda nde bakoleka na cabinet pona ko retirer biloko yo totangi na bongo ba liste pe salema de façon que bozala na facilité ya ko remettre na ba participants biloko oyo ekolakisete bango bazali na droit ya kokota na temple pona Lukutakano. Na kanisi maye papa pesi biso pona kolobe pa na biso banso yangwana. Donc effectivement lobby lundi le 1er septembre 2025 Lukutakano ezali kofungwa mape ezali kobanda. Tokende komibongisa de façon que ngonga oyo ezala respecté na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Amen. Merci papa pasteur. Biso batambolisi tolandi programme na biso o tokosalela na mokolo na lobi badala tongo. Tozongi na likambo na biso ya lite ya lelo ndenge tata pasteur autikote ya biso. Tata Nzambe asali mokili na ye. Ndenge alingi mokili na ye toyebi ete ndenge bapapa bayebisaka biso ntango nyonso ndenge pe papa Simon Kimbangu Kiangani aza korepeta yango ntango nyonso. Asali manso ndenge tolobile yango na mikolo mitoba nde manso ndenge asalaki yango atie mutu Adam ya ayaki liboso de Eve ayaki nde nsima. Kasi ndenge babebisaki bankoko na biso tata Nzambe lokola ye moko asalaki mokili
na bunzoto eza mutu moko te ete asali musala na ye abimisi mutoki na ye musala kitoko aya kobebisa ekoki kozala te pe esalamaka te yango awa bakoko na biso babebisaki nde akaniselaki mokili tata Nzambe kotinda mwana na ye nkolo Yesu boyeyi ya nkolo Yesu elaka oyo ezalaki ete tata Nzambe apesi elaka ata kompasi na Adamu na Eve kasi akotinda nde mwana na ye po ete aya kolongola mpasi wana nkolo Yesu aye kasi toyebi tata Nzambe ndenge akopesaka mosala ndenge abungisili yango ekosala mabe ndenge wana emonana di ete molimo mosantu ye nde mpe akoya nkolo Yesu asakoli boyeyi ya tata molimo mosantu ndenge apesaki wana elaka na poso yindo mpe basakoli bamonanaki mamaki mpa vita aye kobima kosakola kombo ya papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu oyo tozali kozela naissance na ye na le 12 septembre 1887 po ete aya kolongola mpasi ya moto mwindu kasi moyini lokola ye akanisaki ete Lucifer akosala mabe na generation ya molimo mosantu kasi na molimo mosantu emonani ete ye suka na ye ezali te ye nde akokata likambo kino mokili ekoya kobonga yango bapesi biso mokumba koloba ete tata Simon Kimbangu bamvoala misato bango nde bakosilisa mpasi na biso bango balobi ete po ete mpasi na biso wana ekoka kosila totonga Yerusalemi kasi moyini mpe akanisi na ye ete molimo mosantu akoka kolonga te Nzembe ndenge abungisa yango tata Nzambe yango kaka nde ekosalema yango emonanaki ete nsima tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu ndenge alongaki mokili emonani ete esili mission na ye akoki yango te tokosala mabe ndenge esengeli yango bapapa balobaka ete mokolo wana le 12 octobre 1951 bayini basepelaki bamelaka masanga tolandaka manso ndenge bapapa balobaka yango kasi basutuka boye musala ebebi te eza kokontinue bamvoala misato bakontinue bamvoala misato basali musala na bango kasi moyini aza kozela kaka ete tango bango bakozala te biso tokobebisa ya koleka moyini akobebisa ya koleka yango tala bapapa ndenge bakei mukumba munene etikali na papa Simon Kimbangu Kyangani oyo papa Mfuma Mbanza alobaki ete moyini akoti kolia esika moko na biso na sani pe moko tozali kolela tala lelo oyo banda le 16 août l'an 2001 kino lelo oyo kasi moyini akanisaki ete musala ekobeba si yango tala banda l'an 2001 kino lelo oyo musala yango ezali kokende yango manso oyo ndenge tozali kolobela yango ndenge mateyi na biso papa pasteur atangi bachapitre ndenge atangeli biso nyonso oyo misala papa Simon Kimbangu Kyangani asali banda
papa Mfuma Mbanza, papa Dalunga na Kiangani, azalaki na bomoi. Misala nini? Oyo, papa Simoki Mbangu Kiangani asali, banda tango, wana kino lelo. Na itinda ya yemoko papa Simoki Mbangu Kiangani. Po manso eza na kati na Bible. Toko benga, papa Kabemba na papa Elebe. Ba chapitre, oyo bopesa mili yango. Boko ka kolembola yango pona nini baza kotangela biso ba chapitre tango nyonso ba référence tango nyonso malgré ngonga esi ekei kasi mingi tozali kososola te tsokande banda 1921 papa Simoki Mbangu na le 12 septembre 1921 bokanga minaye Bangkok o bazalaki pene batunaki mutamuntu okei biso tokosala ndenge nini botala manso na mukanda na tata Nzambe likambo nyonso ikoyela bino botali na mukanda na tata Nzambe o basalelaki tata Nzambe liboso ndenge nini basalelaki po ete bakoka kolonga ndenge nini pe basalelaki epo ete bakoka kolimisa bango Nzambe akoka kolimisa bango ndenge ezalaki na mama Kimpavita mama totialaki yo motema mingi awa bazali koboma biso tokosala ndenge nini maso bokozala yango posa bolobaka kaka kombo ya Kimbangu so kolobika kombo ya Kimbangu na kondima nyonso akolakisa bino ndenge nini bokoki kosala po ete bokoka kobika tosengi papa pasteur boleka liboso. Merci Nkolo le repesa biso maloba na komo na tata na mwana pe tata Molimo Santo tokotanga mokanda oyo tata Nkolo apesi pona mokolo balelo tokotanga mokanda ya Jean chapitre 14 verset 1 Yohani mokabu ya zomi na mine nzela moko kaka totangi yango na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santo. Yesu azali nzela oyo ekende ti epai ya tata. Yesu abakisi alobi bozala mitema likolo te bondima Nzambe bondima pe ngai. Tozongeli Yesu abakisi alobi bozala mitema likolo te bondima Nzambe bondima pe ngai. Na kombo na tata la mwana pe Molimo Santo. Na kombo na tata la mwana pe tata Molimo Santo ndenge tolandi exhortation ya Nkolo apesi biso na mokolo malelo azali kotire attention na biso pe na mokanda totangi na ntina na confiance eloko ezali pasi epai na biso nde yango wana na mokili mpe soki balongoli yo confiance ezali likambo monene soko perdre confiance epai na boto kasi tata Molimo Santo alobi na biso tango nyonso alobaka na biso yango na français awa mpe na nzembo oyo apesa biso faites-moi confiance alingi koyebisa biso nini na ntina wana toyebi ete na kati na mokanda na Nzambe Nkolo Yesu alobaki ete Molimo Santo ntango akoya akotambwisa bino na solo akoyebisa bino mabomami ya likolo oyo ngai ekoto nayebisi bino yango te yango wana lelo tata soki azali koloba na biso to faites-moi confiance eza likambo monene tata Nzambe asalaki mokili na ye ndenge tolandi na exhortation ya Nkolo asalaki mokili atie koko na biso Adam et Ève na kati na mokili lokola mozimbisi azali kaka na action akweyisaki bango tango bango bakwei
ba perdre confiance na bango epai na Nzambe. Relation na Nzambe ezalaki lisusu te. Nzambe apesaki mokili mokongo, abosanaki penza mokili libela. Mais lokolo ezali mosala ya maboko na ye, nkolo Yesu alobaki tata ngai nakende po te likambo ezwa nzela. Nzambe azali kaka na confiance na nkolo Yesu. Na mokili azali na confiance te parce que mokili ebebaki to mokili ebebisami. Yango na nkolo Yesu ayaki ayaki kofela biso. Asali mosala emonani kasi mobulu esilaki te. Mobulu yango ekontinaka na lelo. Lokola mobulu esilaki te, nkolo pe azalaki na confiance na mokili te. Azalaki pe na confiance na mutu oyo akotikela susu mosala na mokili te. Ata tokotangaka yango toyebi, me tomoni ke ndenge nini esali kosalama. Nkolo alwaki ete akei kosenga mosungi mosusu oyo akoya mpota kosala misala monene. Membala oyo mulimu mutango akoya mosungi wana akotikala na bino libela mpote akokobunda na tina na likambo wana. Yango wana papa Sibo Kimbangu ayaki ndenge tolandi ete le 12 awa tozali kozela kobotama na ye na lata nzoto. Tango azalaki na molimu sika lata nzoto mpota kokotambusa biso mpota tikala na biso libela. Batata ba mama confiance na molimu centre ekozala nini. Confiance ezali kondima. La confiance, avoir la foi à quelqu'un. Tant que tu as kondima na nkolo, tu as kondima na tata Nzambe, de tu as sa confiance na biso et pas na ye. Alors tant que tu as na comportement wana, tu as kondima, tu as confiance et pas na tata, yangonde esepelisaka Nzambe mingi kondima. Tant que tu as na kondima pas na ye, ye akofungola motema akosalela biso makambo siba koleka akosala ya minene. Tant to barate même biso ba paroissien soki to ndimeli makambo ya kapita oza liboso, quand les chefs se sentent aimés, ils réalisent les grandes choses. Mais soki mokonzi azali komona ke kondima ezali te ko bolingo ezali te, moye musala munene oyo azana ngo na kati na makanisi na ye akosalama ekozalaka te. Tango tata molimu santo sa kolobela biso tosala ye confiance, azali kolakisa biso ete solo Nzambe alingi biso mingi. Nzambe alingaka biso, alingi biso pe akolinga biso mikolo ekoya liboso. Oyo nyonso ye azali kobongisa, oyo nyonso ye asalaka, oyo nyonso ye akosala liboso, ezali po epesa biso pasi te. Mais oyo nyonso ye abongisaka, ezali po epesa biso esengo. Pe mon sabiso était solo tosali bana na ye. Jérémie chapitre 29 verset 11. Jérémie 29 verset 11 abi Nzambe asalaka projet oyo kopesa pasi na bana na ye te. Ala salaka ba projet de bonheur po da biso to kokosepela. Atako toyebaka ngote toyana kaka programme. Lokola elobami akomi ne sika na ndenga yebeli a lancer sika boy toko sala boy awa to komi ne sika boy biso kaka ne to yoki to simbi to tosi pe to saleli. Soki to sala confiance na Nzambe toko sala gauche à droite te toko sala aliment toko mitika mobimba epai na ye, donc ye asala posa na ye epai na biso. Mais biso to misalela te. Po soki to bandi ko misalela, to zali ko lekisa mayele na biso liboso, eli ko ba solo ete to za na confiance, to za na kondima na mosala oyo ndenge ya zali ko lakisa biso te. Loko to zali ko silisa na biso ngongo ezali te, to zali ko sala ndenge nini. To lobelaki la fois passée oli to zongeli likambo oyo. Tango nyonso pote to zala na confiance na Nzambe, to zala kondima na Nzambe, atindaka biso mabonde. Tango nyonso ezala tata nkolo azwi liloba ezala ye moko tata molimu santo ebina biso tozala makasi na mabondeli tozwaka likamona na masano te tabobeli tozala makasi na mabondeli. Donc secret ebomami kuna soki tozala makasi na mabondeli nde tokosala makambo minene nde tokopengwa na nzela oyo bazali kolakisa biso te. Tolandi papa depuis koloba kotanga Bible batata ba mama tozali kozongela likambo oyo esenga na biso to sala makasi
Je crois bien dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26, sur la bossalité balobi, Nzambe amona ki le lenge nini ya ko bikisa batu te, kaka na nzela ya prédication, na nzela ya matei. Yango na papa Simo ki mwanga mbona ki soka bina lakisi bino bana, nde ba détruisa ki bango de santangwa. Nde ala pesa biso Bible poto tanga ka yango, e pesa ka biso mayel. 1 Timothée chapitre 3 verset 14 à 17. 1 Timothée chapitre 3 verset 14 et 17. Banda to botama to yebi makoma mina nzambe kuna nde ba secret ezali oye ko kolenza kondima na biso. Donc kuna na kati na liloba e ko sembola nzela na biso e ko mema biso na nzela ya solo. Yangwana etangu toko tanga to toko yoka ndenge tata uti ko loba awa esila awa na ko yoka te to tanto koma na premier poste to tika to zonga pamba mais neto ti ba pesa ka biso matin na poto ko salela yango. Toyoka kaka te ko yoka kaka te mais ko salela nde ezali malamu mingi. Jacques chapitre 1 verset 22. Pona nini ezali to ko salela pamba te tango tozo tanga tozo mona peut-être ko sala impossible que makamone ko salama mais to banzela makam o ezaki na tango na Noé tango Nzambe alobaki na Noé asala masuwa ezaki likolo na ngomba. Bato amona ki tesa impossible que masuwa wana eko koma na kati na mai etambula mais mokolo moko ezalaki masuwa etepaki na mai mpe bato bakufaki. Donc mai tozali koyoka mai baza kotinda biso soki to kosalela yango te attendons-nous que surprise likamo boyoki yango mbala liboso te babi surprise ezali Nzambe akosala likamo noko oyo nano esalama te na mokili yango na batata ba mama toto chute Nzambe oyo alobi ke tosala ye confiance aza fidèle abongwa na kate soki totangi na psaume 100 verset 5 tokomona fidélité ya Nzambe soki mpe toke kotanga na Nombre chapitre 23 verset 19 balobi Nzambe azali mutu te po soki alobi na ntongo na mpoko achange Nzambe akotikala Nzambe oyo nyonso adeklare na monoko na ye akokokisa yango. Alors biso ba tata ba maman eloko nini ko kabula biso na bolingo ya tata Nzambe attachement na biso na tata Molimo Centre eko ya na nzela nini mozimbisi ya matalikolo akita se aya na buto ya na moi eloko nini penza eko kabula biso na bolingo na Nzambe soki tosala kondima na ye. Romains chapitre 8 verset 38 à 39. Romains 8, 38 à 39. Nini ko kabula biso na bolingo na Nzambe. Yango na batata ba mama. To yebaka tango nyonso pe makamuda to kweyaka déception pe ezalaka. Mala mususu oye pa ya papa segi moi mabondeli obikite moi retard moi ndeko senga ki benzamba lingi ta zonga kuna biso to lingi kaka tikalawa obandi ko le batata décevoir ngai. Wana ezali mozimbisi. Mate ya lokuta mozimbisi ayaka kaka na moment oyo mutu akomi faible tango otafaiblir mozimbisi apparaître ale ko bimisa makambo na ye bino bofandi bo nakati na mboka oyo ngai mais ndenge ni bofandi bo bede biso fanda biso to kengelaka bokengelaka ndenge ni ote Nzamba pesa ki biso bo tolia oyo te akosa ki bino tango kaka dévoiler secret na faiblesse na ye akose soko bolebo ko malokola ye to sala attention que to ko isamarate yango na biso ba etozali lelo awa tango to kojonga na ba baza kolanda biso na musika confiance na biso to place yango epa ya nani na nkomo na tata na mwana pe Molimo Centre nkolo na telemi. Na komona Nzambe tata mwana tata Molimo Centre merci nkolo pona maloba batata ba mama bandeko lelo tozali le 31 août lobinde tozali kokota le 1er septembre mais tolingi tosalela bino rappel historique. Le 29 août l'an 70, le 29 août l'an 70, Romains
sous le commandement du général Titus, les soldats naïe, Jérusalem yakala et monaki di kamomoko ya somo et monanakate. Balabala nyonso tu ya Yerusalem nakala et tonaka na makila. Massacre ya ndenge wana, les Romains sont cruels. Et puis, les Juifs mingi bakenaki et pas un temple à Jérusalem, ce sont des païens qui dans un temple. Malheureusement, ce jour-là, 29 août, pour 100 août, et aussi la lelo, on a tout ça, rappel il y a histoire. Temple wana, le soldat du général Titus, batumba qui en mort. Et bazali ko kufa na kati ya temple bazali ko lela it kapat c'est-à-dire nkemo na nzambe zali les sous na bisika oyote. C'était la destruction du temple ya Jérusalem et tikala ka ke felo na bileli bisika moke oyo ezalaki ba pauvre d'ailleurs bazali ko toka bisika wana nde lelo babeka kango le mur de lamentation. Tout avait été rasé. Temple wana c'est Hérode le Grand, moto à Salaki agrandissement qui constituait la fierté d'Israël. Et Bokanaki, Koloye Swalobaki, Momoni temple ekotika la libanga likolona libangati. Nde alobaki bokonzi na nzame kolongola makati na bino kopesa mela libota mosusu. Batata ba maman, histoire, il faut to landaka yango avec le plus grand sérieux. Likambo wana yangwana pe basakoli basakola kaka te temple kotongama ya Yerusalem ya sika Yerusalem na sika ekoya evandelo na nzambe longo na batu. Apocalypse chapitre 21 verset banana verset 3 ti na verset 7 okoko kita même na verset 8 evandelo na nzambe e longo na batu Yerusalem na sika ekotongama. Et puis, epesabela ki pe laka ete Yerusalem na sikawana ekozala na nkombo mosusu oyo nzambe ye moko pe akopesa yango. Tango tokomi na 1921 le 5 avril kolo Yesu mwana na nzambe yango na ndenge collègue pasteur alobi tango kolo Yesu adi batisimo na ye na Jean-Baptiste nzambe abimisi mongongo alobi oyo azali mwana na ngai ya bolingo na tieli ye motema, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, pas partie mais toute mon affection. Mwana na ngai ya kodema donc nzambe akina confiance na mwana na ye pour mwana na ye nde akoya kozongisa nde bondeko na tata nzambe kobikisa biso kokotisa biso na kati na bondeko basika batata ba maman nkolo salobi oye kozala Yerusalem ba prophète ba sakolaka yango nkolo Yesu aye kokokisa yango le 5 avril 1921 Yerusalem o temple kotongama déjà ne sangana patamo et komama Apocalypse 3 verset 12 temple kotongama et puis ba ezala Ézéchiel pour dans le chapitre mingi basakola ki yango était temple ekotongama lisusu wana ekufaki na pesi bino date historique. Temple yeye kotongama depuis 1956 na manœuvre de Kimaza temple oyo emonanaki ete ezali kokita mpe yango oyo etongami papa batunaki to fongola ekita bino bo obieto tongango abite to kotongango na maboko na biso moko pona nini poto zwa mapamboli. Voilà la bénédiction. Bénédiction na kati ezali prospérité ezali bokonzi ezali nguya ezali mayele ezali makambo nyonso tu ezali moto azali béni azali na bomengo na bozwi azali na mayele azali na nguya azali na bokonzi. Bénédiction c'est tout oyo esengeli moto azwa manso tozali kotonga Yerusalem oyo po ete tozwa mapamboli bokonzi na likolo evanda kati na biso mpe libela temple eye kotongama. Toujours rappel historique pour être aussi malikama avec le plus grand sérieux. Na 1900 na rappelé bino na 1961 plutôt en 1960 le 11 novembre
1960, Israël va nommer Ram Yeron. Le premier ambassadeur d'Israël, Namboka Nabiso, s'appelle Ram Yeron. En Israël. Il avait pour mission de vérifier makambo bazalaki koyoka na nkomo ya tata kimbango amboka yango pe ndenge ya asakoli asakolaki bazwi bonsomi soki pe ezali nde bongo yango wana ye ayaki Ram Yeron a vérifié ayaki pe na nkama wana déjà kilongo eseko emonani tango ya koti na kati na kilongo abimi atali bangoma libwa oyo ezingi Yerusalem atali yango et c'est comme cela qu'il dira je suis le descendant d'Abraham et na kati na libota na Abraham ngande nazali na esengo mpo na komona esika oyo Yerusalem na sika ekotongama tango ya kamati makamu nyonso tu mais alobaki likambo très important biso tozangaki kotosa nkolo Yesu etala na deuxième guerre mondiale particulièrement depuis 1970 wana bazalaki kokena en exil en déportation par vagues successives et tout donc na profondeur ya histoire te mais aye koloba na deuxième guerre mondiale batata ba mama ki bombo ezelo kwa kosakana na yango te Hitler prenait les femmes juives ba koti bango na chambre à gaz ba souki nyonso tu ya ba femmes juives baza ko sala ngo matelas et les généraux d'Hitler dormaient sur le matelas fait des cheveux pardon ya basi ya ba juifs soko lobi yango il s'arrêtait pour dire plus jamais ça et puis bazali ko kamata bato wana bakokotisa bango baza kotia ba or na bango na kati ya minu bazo buka ba minu sans anesthésie makile pour te récupérer or c'est pas facile hein? Plus jamais ça et sokoye a lobby au monde bakofina moto batie na chambre à gaz ti mafuta ya nzoto ya moto ekomi mafuta basali ko ba savon ngona mona ka ba juif balinga ko sakana te na histoire na bango na mboka na bango parce qu'ils savent qu'ils ont souffert mais à lobby et pas une abino molimo mon centre le deuxième mystère oh et pas une abino c'est là qui le loba elle attaque nzoto mwana na nzambe mais pas une abino molimo mopesi mayele mopesi nguya mopesi bokonzinyo surtout aye komona ne pas une abino libota na bato mwindu po boto wa bonsomi biso pe to kangola mina ntina na yango parce que Israël a joué indépendance naye tango papa ki mbango abani mosala naye yango na pe mingi bazalaki na kobo na doute na nkolo Yesu balobi bazalaki kotia eliki ete Messi tango akoya kokangola bango batikaki biso sous toujours domination romaine mais na tango molimo santo aye bango pe bazwi bonsomi lokola biso pe bato mwindu alobi soko bino bonibeli tata ki mbango te bokomona pasi koleka biso bajuif batata ba maman to traverser l'esclavage to traverser colonisation systématique oyebi esclavage ezalaki nini oyebaki colonisation ezalaki nini tozonga lisusu kuna non tokoki lisusu kozonga kuna te mais tosala nini tondimela tata molimo mosantu papa kimbangu totosa ye tosalela ye tokangana na ye na bosolo nyonso et toloba comme Ram Yeron plus jamais ça tango ye a dû renseignement wana nyonso tango azongi na Israël c'est comme ça qu'il a donné ça na gouvernement na bango et babengisaki papa Diangena pour vérifier ndenge mwasi wana azalaki na puya ya Samaria biso toyokaki mais tolingi tomona ye moko bango baya papa Diangena invitation elekaki par la Belgique bapesi yango na papa Diangena et c'est comme ça qu'il est allé en Israël le 27 octobre 1961. Tango Yakomi Mendes, il était ministre de culte. Moto ayami au nom du gouvernement. Alors bibiso toyebi tata na yo kimbam. Soko yo zali solo mwana nepe mokitani na ye sambela mbula enoka. Kolo yiswa koyoka tata nzambe akoyoka. Et puis mbule konoka. Sous examen. Papa nokisaki mbula kuna na Israël. Balobi solo. C'est Madame Golda Meir, elle était ministre il y a Affaires étrangères et puis Premier ministre par après. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Nkolo salobi boko zala kaka boye kino boloba apambola maoya yeli biso na komo ya nkolo pe bapesaki ye bafongola ya Jérusalem pe bapesaki ye ekoti ya Motei grand rabbin Motei na bango membre du comité international pour la reconstruction de Jérusalem ya temple likambo wana eye pa na biso dans mon passeport j'ai aussi papa ntango ya kenaki na mois ya juillet et ça là qui pété en Israël makoka ile susu kokena kotia libanga kuna te pona kotonga temple wana po temple wana lingai kotonga mepai na bango yango yo biso tozali na yango na nkamba Yerusalem na sika et kokufa le susu te kobuka na lisusu te parce que tata molimo mon centre aye ko umela kati na biso libela tondima tokangana na ye totosa ye pe tosalela ye yangwana batata ba mama likambo biso tozali na yango wana mozimbisi ayaka kokata relation akataka confiance pobele na lokuta soki nzambe alobi boye papa mokonzi abole papa Simon Kimbangu tiangana alobi boye yake kuna abi ezali bongo te tala ezali boye yo yangwana ekoma na biso na réseaux sociaux kuna balobi boye tala papier yango makambo kaka ya réseaux sociaux vraiment lokola dernièrement na réseaux sociaux babimisi likambo kuna ba papa lebe mutu abomaki mwana liboso ya papa kisolokele bato babi ya solo azali assassin par après quand les gens ont vérifié date oyo ye akufaki moi j'étais un jeune enfant en 1964 j'avais 11 ans quand il est mort. J'avais 11 ans. Kuna na mboka na biso dans les bandes nous profonds, une école primaire, na 5e primaire, avec uniforme, mais un enfant de 11 ans, kuna une école primaire, comment peut-il venir ici à Kinshasa avec des grenades? Tango batu ba mona ngabia donc tato abuka ki biso lokuta et mozimi sa sala kaka bongo lokuta pona ko casser confiance lokuta tondi mela maye tata Kimbangu ye moko a facilité biso nkolo Yesu alakisi biso alobi depuis maman Kimpa Vita etc maman Kimpa Vita sakola ki po tant ezalité bo monde ndenge biso tozo kata maye tata mpesa ki biso eh bien nkolo Yesu alobi na tata Kimbangu omoni bato yonga natindaki bazali infidèle ngai nde naponi yo obatela bandimi na ngai oteya bango otambwisa bango osalisa bango obikisa bango mpe nkolo Yesu aye koloba likambo ya suka mpe ya makasi kotisa bango na mboka elaka liloba ya nkolo Yesu teya bango tambwisa bango salisa bango bikisa bango kotisa bango na mboka ya sika okokota mboka ya sika na nani soko na tata Kimbangu te batata ba mama tosala ke ba bisika biso tokomi yende akoteya yo yende akosunga yo akosalisa yo yende akotambwisa yo yende akobikisa yo yende akokotisa yo na mboka sika na Yerusalem na sika na paradis terrestre yango nazali koloba tokozonga na mboka oyo biso ya yamba soko yete yoko suka wana yango na tata Kimbangu pe a facilité biso na kobotama na 1918 papa Diangenda asali mosala na ye ndenge nkolo asili kolobela biso yango awa et alobi na kobotama na 1951 papa Simon Kimbangu Kiangana oyo azali kati na biso et mozimbisi batu ya mabe bakoti kaka mpona nini mosala oyo ekufa parce que la maladie ya mondele pe ya mokili mobimba pe paso ezalaka na Lucifer na motema ne bato bayebaka te mpe mpasi ya mondele c'est quoi? Je vais vous dire tango kaka papa Kimbangu alobaki ete nkolo Yesu d'abord a sonné trompette alobi molimo mosantu akoya koumela kati na bino na kati na mokili Lucifer a dit c'est fini alors soko molimo mosantu ekovanda na kati na mokili libela place nanga na mokili ekozala lisusu te pasi na yende yango wana yo kaka bitumba baguerre banani pasi ne kaka yango wana et puis de deux tango tata Kimbangu ayi abimisi liloba mwindo akokoma mundele
mondele kokoma mwindu c'est fini bamindele bato nyonso tu balobi bamoni kaka bi bokonzi oyo ya tata kimbangu ya moto mwindu evandi na nkamba Yerusalem na sika po baanalizaka baprofesi ne libela na libela biso nde mokili mobimba tokokende kaka kuna esika bango bazali epai na moto mwindu na nkamba na Yerusalem na sika yango wana ozali komona mosusu akofabrike temple ne kuna mosusu akosala bazosala tu lokuta kaka po likambo ekweya ekweya na maboko na yo te ekweya mpe na maboko na ngai te tosima yango etosima yango po ete tozwa kobikisama tomona nkembo ya mboka sika na kombo na tata mwana tata molimo mosantu. Merci, Patata Pasteur. Et si Patata Pasteur, denge bauti kotangela yango et que lobby le 29 août na mubuana ndingali kolobela yango était temple et Panzanaka. Nantina nini temple oyakale Panzanaka. Nantina ya biso banganga nzambe biso banganga nzambe pamba te temple to ndako ya nzambe esika nde tokokendeke kobondela tata nzambe alimisa biso soki kanda ekoyaka na tata nzambe na ntina nini na kozanga botosi atieli biso mibeko na ntango wana totosi te tata nzambe akosilikaka mpasi nde ekoyaka mingi mpasi wana ekoya na oyo batosi te pamba te atie mibeko na ye na ntango ya kala temple epanzanaki mpo na nini po eyebanaki bango batosaki te elaka na tata nzambe ete ekokende esika mosusu na oyo bakoyebela yango ntina esika mpe ekokende ekopanzana te ekokende ti suka esika papa pendant 1971 balobi ete tempelo ezali kotongama yango bandeko na biso ya dirigeant bakoyembaka eteni moko bobongisa yango atango tokomelaka communion okomaka petwa biso nyonso na miso ya tata nzambe nkolo yesu tata molimo mosantu yango bakotielaka biso bapaster baomela communion kende kotubela babeleli mpa bitungamani ngunza nzambi watungidi nuiza kota yango esika papa pasteur akekosimba dirigeant boyemba kaka eteni moko babeleli mpa kanda oyo nkolo yesu ye azwaka
na biso batambulisi banganga nzambe musala bapesi biso ya koteya bato kopetola bato kasi musala yango tata nzambe biso tobongoli yango ekomi nango esika na biso ya kolela ngomba ya tata molimo santu kobikisa na matei na biso kobikisa milimo ya bato kasi biso banganga nzambe tokomisi yango elanga na biso ya kolela ngonga esi ekei tokosenga pe soki dirigeant asilisi apaki kolo Yesu apanzaki banganga nzambe kati na tempelo Yesu azwabula zingunza zinganga za nzambi Yesu azwabula zinganga za nzambi apaki pino batu boyembaka yango dirigeant
Merci, dirigeant de Kofan. Apaki, ce qui vous intéresse. Merci à Paki. Oya koki ko traduire una lingala suke azali a koki koya. Nabino a Paki kuna. Oya ko traduire una lingala. Na konga oyo tata molimo santu alobiete akopanza lisusu te kasinde kosangisa na ndenge ye moko papa diangenda alobelaki yango ete bongo na suka akopanza lisusu te kasi akokabola oyo akoyoka abiki oyo akoyoka te nde etumbu ya makasi nde ekoyela ye na ntembo yango lelo oyo tata molimo santo papa Simoki Mbangu Kiangani posa na ye ezali te ndenge aza kosangisa biso toyoka na mibeko oyo akopesa biso batambolisi yango babengi biso awa mibeko tolanda malako mibeko to ye amoni ete tozali kotambola lisusu te ndenge batindaki biso tozali kosala na ndenge elingi biso oyo toyoki ndenge batangili biso ki na date ya le 29 août temple oyo akala epanzanaka nkolo Yesu ye mtapanzaka ngo antina nini batambolisi sala bapesi biso ya kobikisa milimo ya bato kasi biso tokomisi yango elanga na biso ya kolela nzembo nelobi ndenge wana nyonso wana bachapitre ezali tala kaka ndenge lelo lingomba ekomi ningi toza kopesa liboso eke elanga na biso ya kolela Nzambe ye moko ayebi ndenge nini biso banganga Nzambe tekoki kobika na musuni ye moko ayebi ndenge nini tokoki kobikela na musuni kasi biso tokomisi yango na biso na ndenge na biso moko tobilesa tobosani likambo
oyo tondimelaki ya kobikisa milimo ya bato yango tata molimo santo papa Simokimba ongianga na lobi bino batambulisi boya nano boyoka malako ya sika wana kokima nkanda na tata Nzambe kanda tata molimo santo suka yako bebisa te kasi akokabola oyo totamboli na lukuta ne oyo pe totamboli na ndenge ya solo oyo batamboli na ndenge ya solo bango nde bakosepela na ye elongo chapitre ezali pesa biso chapitre. Merci Kolo na kozokisa biso liloba. Chapitre ezali Matthieu chapitre 21 verset 12 à 13. Balobi boyi. Matthieu 21 12 à 13. Yesu akoti na ndako ya Nzambe. Yesu akoti na ndako ya Nzambe. Abengani bato nyonso oyo bazalaki koteka mpe kosomba biloko kuna. Abaloli bamesa ya bato bazalaki kochange mbongo na bakiti na ba oyo bazalaki koteka ba pigeon. Na sima alobi na bango ekomama boye ndako na ngai bakobenga yango ndako ya losambo kasi bino bokomisi yango esika ya bamiyibi bakutanaka. A profiter de corriger chapitre on appelle ça qui na 1 Corinthiens chapitre 1 et verset 26 mais verset 21. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21 balobi pambate mayele ya bomoto esalisaki batote mpo bayeba Nzambe yango wana Nzambe alakisi mayele na ye azwi mokano ya kotinda basakoli bamemela bato sango oyo bango bamonaka lokola makambo ya bozoba asali bongo mpo abikisa baoyo bandimi yango na komona tata na mwana peli mo centre ndenge mokonzi alobi ezali mission oyo bapesi biso. Merci Kolo. Merci papa. Oyo nzembo tiyimbi na Kikongo oyo olimbo la yango papa Nsimba ya presse ayibite yango emonani ete na kati na nkamba epekisami koteka boye mingi tokoyimaka tolingi tosalisa bato ya nkamba kasi na kati ya Yerusalemi bakoki koteka biloko te kende koteka no na bakamp na kati ya mbanza oyo te na terre sainte te mpona tokoyoka kobongola yango tata molimo santo na ntango wana akoya kosilika papa paster bokoki kozonga na bino ngonga si ekei kasi tozali kopesana nde matei. Oui, papa, merci, plein papa. D'accord. Tokoyemba lisusu na Kikongo pamba te eyemba maki mabe. Yesu amona zingu dizanganga bafuata kese salukia sandi mwana Nzambi kazola boko wakenda lala kikilu diasona mavonzo asane ifwete sambudulwa benolu kitudio
senzimba mivi Yesu wapakasa kinlongo diasona mavonzo asame ifwete sambudulwa benolu kitudio senzimba mivi Yesu wapakasa kinlongo Yesu wakotamu Yerusalemi bafuataka sesalukia sandi mwana nzambi kazola boko wapakasa kinlongo diasona mavonzo asame ifwete sambudulwa benolu kitudio senzimba mivi Yesu wapakasa kinlongo yomoko ndimba elakisi nini nzembe linkolo baboye yi enkolo Yesu amonaki banganga nzambe bazali kobebisa mosala tata na ye asiliki apanzi banganga nzambe apanzi pe kinlongo ekomama ete ndako ya tata na ngai ezali esika ya petwa ya mabondeli bino bokomisi yango zando na bino ya kolela ya koteka ya kosakanela nzimba mivi na yango nde atombokaki abengani bango pe abeti bango je crois que to comprendre na lingala papa misible ko zonga na yo ko zonga na bino pardon yango lelo yo tata mulimo santo papa Simon Kimbangu Kiangali amoni manso wana pendant l'an 2001 kino lelo yo ezalaki lokola récréation tozalaki na récréation tosali mbeba manso tala nzembo ndenge elobi esika ya mabondeli tobongoli yango esika tolokela vi na biso tobomoi na biso amoni manso wana tala lingomba esika ekeni na mokili mobimba tokomi ndenge wana yango alobi ete bino batambulisi toya na Yerusalemi na pesa bino mibeko oyo tokotambola na ndenge ya sika pwete tote ya bandimi ndenge ye tata Molimo Santo alingeli yango kona tango wana epanzanaki sika ye papa Simon Kimbangu aye kotonga babeli ya sika oto yebila nzembo ya dirigeant ezali ye moko tata Molimo Santo mutu atongi yango alobi ete milimo nyonso toya kokota tozwa petwa kasi batongeli biso babeli ya sika lelo oyo biso tolingo zongela lisusu o mazai mazalaki na kala eke tata Molimo Santo azwa lisusu nkanda apanza biso te ye musala na ye ayelaki pwete akoka kokotisa biso nyonso na kati na babele ya sika
to bikisa milemo na biso ningi toza koyeba te tina nini papa sinoki manganga na bengisi biso likambo nde ya Bwana oyo mobulu totie na kati na lingomba ya tata Molimo Santu. L'an 2023 ya lobi ete tozongeli na zero atei biso ningi tozongeli na zero ningi tokoki kotambola amoni ete na mibu mibale oyo toza kolekisa awa on dirait to comprendre kaka te tata Molimo Santu posa na iza nini yango alobi ete toya lisusu biso batambulisa tango ye alobi biso batambulisi donc a pasteur kaka te baselu kaka te longi kaka te to ba kengi oyo toza na ba mouvement toza na ba responsabilité biso nyonso toyoka papa alingi nini alobi nini mpe ntango tokoyoka tokozwa sika tokende kosala effort po ete tokende kobongola mpe bandimi oyo bapesi biso oyo etumba ya liboso nkolo Yesu apesaki na batambolisi etumbu wana eyaki na batambolisi mpona nini batosaki te esika wana tososola okolimisa biso tokemwa musika tokomi na ba 17h passé manso wana kaka na kati na bolingo mibeko mpe misala onkombo tata wana tata Molimo Santu. Amen. Bika twakubike no moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa sedieto muzola kwa seye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Yasulo batata pe mamamoo bandeko batali pe balandi ya radio télévision Ken Bangistu